Bon, mais en tout cas, là, c'est Feli Nzamba Salingolo qui est tout condamné à la Kimia, malgré ma problème avec Mickey. Le plus important, c'était à accompagner la dernière demeure naïe. Makambo salami comme pas prévu, il n'y a pas eu de cérémonie. Nengue Zalara respectivement, mais cérémonie salamité parce qu'il y a eu débordement des gens. Parce que le projet est là qui est bien la faille, après Moussala, tout le monde est là, on s'est dit que c'est possible. Nous sommes dans un zambie de Bagara, nous sommes ici à Panzam, Zamba pèse à l'Antabasu. L'objectif c'est tout le monde est là qui poto, et là qui non, tout qui est de Kokundaya Djani, et c'est ça qu'on a fait. Toya qui n'a corps, tout accompagner la dernière demeure d'ailleurs, c'était le plus important. Donc voilà. Ça nous va dans le cœur. Nzambe a fait de la pas pour sur ma casse. Donc, à toi, salut, que l'on l'accorde, nos responsabilités, nous surtout. En tout cas, merci, Nzambe Batelay. Maintenant, ici, il a maintenant, c'est pour toujours bon maman. Pour tout que nous avons la maman, il y a. Tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV Mon entier Bolanda Ezaka moko Nkumu Africa TV Bo s'abonner bele. Merci à la population, abonnez-vous dans Nkumu Africa télévision Kitoko. Voilà ma vérité. Nkumu Africa TV Bo s'abonner massivement. Baye Lingara Serge. Vous s'abonner dans Nkumu Africa TV. Bon, mais en tout cas, là, c'est Feli Nzamba Salingolo qui est tout condamné à la Kimia, malgré ma problème avec Mickey. Le plus important, c'était à accompagner la dernière demeure naïe, Tinasuka. L'objectif, c'est tout le monde est là qui poto, et là qui non, tout qui est de Kokundaya Djani, et c'est ça qu'on a fait. Toya qui n'a corps, tout accompagner la dernière demeure naïe. C'était le plus important. Donc voilà. Le reste sur Etikali, studio levé, pour qu'il ait la maman. Parce que nous, on a vu ça par internet, s'il vous plaît. Vous avez imposé tout ça dans ma campagne selon Bino. Que moment où vous avez dit tout ça, tout ça dans la minute. Alors que tout ça, un agenda pour respecter. Banda Toyaki. Déjà, Toyaki 3-4. Vous avez imposé, vous avez la maman, dans le coup de la été. Programme est allé bon. Programme est allé toko kabisonio surtout. Toko kabisonio surtout. Comme ça tout ça la programme. Parce que après on a comagité. Maintenant niveau de score on a comagité. Parce que nous ne pas comagité. Donc on est tout on est à tour de rôle nous battons pas que na ndenge là-bas. Programme est allé toko kabisonio sur place. Toko ndaya Djani. Oui, bien, moi, mon kélingo, tu vois, qui nous a beaucoup présent, il y a plusieurs défenses. C'est à ce moment-là que tu es tout. Et voilà. Maintenant, ici, là, maintenant, c'est pour toujours bon maman. Auto que nous avons la maman, il y a. Pour ceux qui ne pas habité, désormais, moi on a fait ma somme. Dans la diaspora, l'association mais président la diaspora, président de Vos, je pense qu'il a tout dit. Moi, je pourrais juste dire merci à la distinguée première dame, Maman Denise Nyakero, tout seigneur, tout honneur,
merci pour la nyonso oya sali makambo l'équipe bien mais bon bino mo bomoni ba fa eza makasi na organisation à niveau Kinshasa parce que makambo salami comme pas prévu il y a pas eu de cérémonie ndenge zalara respectivement mais cérémonie salamité parce qu'il y a eu débordement des gens et vous de la presse vous a parmi bateau basali qui organisation salamamade parce qu'à un certain moment il faut arrêter les gars. Vous devez vous organiser au salama mnandenga bien boye boy inondé bazo pekisa bino bolingi te na ba fanatique na ebi na ke boya ki kozwa ba vie boya ki kolela te mais loko abosi yango pe ça va mais presse balo ba rapporter dans la cimetière ya ba comédien mais tout moni ya Johnny ndenge vraiment matanga na ndenge sali 16 ans azaki libanda mboka mais aye tout moni vraiment que azaki artiste non les cimetière bon et dans ngo batu baloba so zo travailler mais ve Johnny na si bozaka kotala na ba réseaux sociaux toujours il était actif même manabi soti lelo to genda poto ça fait longtemps mais ti lelo to zara actif donc ça montre que to sali musala pe asala ki musala ya mwana batu baleleli ebongo banana banda ya matanga mala liboso na mona boye débordement ya bongo programme nyoso bayaki na basala ta morote donc balomba nde bayaki na corps na mort nde baki na cimetière donc na cimetière on sait pas faire grand chose parce que tous les animations donc on profite pour cette occasion de dire merci aux gens qui sont déplacés de la diaspora ba collègues ya awa ya Kinshasa pour na accueil organisation malgré a eu des failles travail humain ils ont toujours ndenge wana et puis merci pe na bino na rosenga pe na bino bandeko ya presse na ba otala nga bazaka na poto na ebike ba finga kabiso ba loba o ba loba tant na cimetière et interpellé puis na toma mama chako parce que la mère nanga na monument salanga pululu na moni Solange Mindondo en plus na profiter na occasion bandeko ya Solange Mindondo so ba otala leloko ba to cimetière ba bengi biso tombe ya Mindondo et salimoi eza bien teza ya salimoi pente donc so famille na ba olandanga ba le kana na tomba Mindondo ba kendo bongisa parce que ça moi petit souci biso tozonga bandeko ba continuer ko finga biso bo continuer nzambe na biso kaka amona rabino na ndebo tshaka ba miniature ba komona biso ko finga biso jour et nuit bana to bana matango depuis to ya depuis Paris to la ta manette to la tati bomona bota ne misu na biso ezali artiste aza toujours na moi de soto tsheli net bo fingi mutala ta polo bo fingi basala bo fingi to lia moi maki bo fingi bo sala bo continuer le roi bino bo kufa te botika à l'éternel vina bino ka ko finga rabiso ko finga soki to kufi des places bo ba valeur na biso lelo bo le ba jani bino nyonso bata YouTube bata ba direct bata ba matière bo salimbo na komba jani est-ce que ata mutu moko a penser na famille na ye to zo ata ba mbongo to tche na ba miniature to opesa ta famille ata 10 francs est-ce que bo moni cotisation YouTube ba YouTube ba otanga ba cotisation o salami ya ba artiste na ba choisir mais c'est bon moni ata muta bata YouTube moko ba sangani to chata $10 to opesa. Bonjour papa de vos. Oui ma impression na yo ezaneni na ndenge oye na corps ande kona yo pe ozongisi na Pankolo. L'impression ezalaki que c'est un frère pour moi azan ne poto ezalaki pasi na mutema parce que ma projet ezalaki ebele na fai rapport ya mosala tondima teke lelo ozongisa nini tozongisi eko biso bana nzambe tolobaka kaka nyonso tokiseka mpa nzambe apesaka nzambe azwi lokumu ezonge mpa na nzambe eza pasi vraiment mpo ya fai azalaki moto oyo tozalaki très bien on avait beaucoup de projets ya koréaliser na ye mais lelo atiki biso esali pasi que cela me repose en paix et eloko ala osenga na bana bazala fort famille artistique bazala fort surtout bata Paris to la forme makasi parce que tout eza munene pona liwa ya fai eloko oloba penda mingi eza te to rendre bonheur esengeli na dernière minute na ye nzambe na lola amoni oyo tosali tosala mpona bato na mokili babeta biso maboko te mais tosali mpona bolinga moninga na biso ya kufa vraiment nzambe azwa lokumu merci mpona bino be presse junior nzambe nzambe apambola erike ewela bato nyonso balingaka biso bapambola biso merci mingi na mama ide popilo na oyo nyonso osali merci na mon général vraiment na assistance na bino merci vraiment na bandeko nyonso baassiste biso kobanda matango ebandaki kino lelo
Nzambe nanga pambola bino. Merci na maman Sylvie Bolondo. Nzamba pambola na libota na famille Mobima. Merci d'assistance. Merci à tout le monde. Merci à maman Mbouyi na Anvers. Merci à tout le monde qui nous a aidés. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci à la diaspora congolaise. La soutenir Bichona Musika. Merci à tous les journalistes. Merci à la presse congolaise. Na la diaspora. Vous avez vu Bandeki na Suka. Nzamba pambola bino. Merci. Fondation Maman Denis Nyaki, on a Kamwa Sali en tout cas, ça nous va droit au cœur. Nzambe Afantelaï a parlé sur ma casse. Donc, Acteur Sali, que l'on l'accorde, responsabilité, surtout. En tout cas, merci Nzambe Afantelaï. Et c'est vraiment merci. Puis la PC, merci dans la diaspora surtout. Accompagner corps, banda, rampeur, qui nous a ça c'est la Congo RDC. En tout cas, merci vraiment que nous sommes unis, nous sommes vraiment famille. Merci président Devos, depuis Paris, le congrès tout d'abord. Merci. Président Devos, tout le monde banda Paris, connaît trop. Le loyer qui ça, d'accord, il y a fort de Jennifer. Donc, là, oh, maman Denis Nyaki Wasali, beaucoup remercier les mines. Merci maman Denis Nyaki. Merci à vous peut-être de vous amouquer. N'invitez moi, beaucoup que ça part, merci. N'invitez, mais vraiment, dans ma part, mon ami, comme vous l'avez dit, c'est un peu élevé, pour ne pas mon équipe à papa, on a honoré des sous. Il faut honorer Giannis, on a honoré Bamikono, mais sous Canaï, c'est un grand. Un grand, maman, c'est lui qui est sport, petit depuis l'idée, depuis le moment en attente. Merci à mon général aussi. Le montard, maman, merci. Mais que vous n'a pas et tu n'as pas cessé de nous aider, de nous soutenir pour la matin à Jennifer. Et un projet au fait 60 ans à Jennifer pour ça le spectacle. Dommage qu'il y ait un mazon, mais il a dit que nous avons ensemble de la discussion. Nous avons parlé par le comité d'organisation et la diaspora. Vous avez qui conduit dans la Belgique, dans la France. Richesse, Sonia, Banigounou sur la Belgique et Zigura, Apo, Goma, Odoïna Mamou, et puis à Paris, Sakoula, Oulaï, Maxi, Maïban, sur la Bichon de Nova Meta, Babipale. Merci Namoussala, Boussali, merci à Solo d'honorer Mouninga. Merci, vraiment, la balance, stupé la ville de presse, vraiment, pour apporter Bélé,
il y a Jenny Five, et Sali vraiment qui est même étranger. Et ça me fait merci la belle. Ouais, merci pour les amis. Ça, sur la question de vous poser. Parce que paiement est dans mon cas comme ça. Ozangi zengi, faut chanter, faut pola. Ozoma na bémol. Ozoma na fino kingo. Faut pola. Ozoma na bouton nani. Eza moi que ozoma. Faut chanter. akomanda kokamwanga nanga nakomisa yanga serke obandaka yo moko na kate mama sila oza mer edeme okota motima ya chacho mama beka moza lider de ma mère yo na bien ansi ansoso yemba lokola lingi ko kufa kona nini yango pecha banga ya shida tanga poni mabenga ngati bo telefone ngati poni bo telefone ngati poni ngoto telefone mo ngabike osimba makambo sila yelanga bulanga tena finika nzoto e cha betelo kwa beta ba calmer mama na constater lisusu boye tikanga ye c'est toujours fine zoto poni loka mapema osimba ni tamsaka ngobino mo kama president na kisi ya solo president mo na ka yo voyage boko kate kana mouvement bisote bilo basakane za pamba oh mama Rosa bolonga ngata tongo taba ngulu ebele bino ba misisa mo to batela motema ngai yo no bengala yo na bengala ku pesa famille mnote na bengala chaque des personnes na ba mai yo ke noko eloka sika la rose isangani mosika ba oyiba petit bilo tout misa trop te maya madesu oyo kosipote maya madesu oyo kosipote tsukicha bilo lo sabo cancela nga ba transport président pied yo ba bilo ba mibali bo ke na bino na sura na ba sisa mibali on weba ha ouais mibali kasi yo pe mobali te na mobali tipa balanga na mandefu na mbanga otozana o diapason moko na mandefu olingo manke ngai olingo manke ngai to na vina oto ba fede ba elinga to ni ba sheni bona to disciplinaire na otuneta bon comment ma belle bolinga bango tozande awa Viron Nzambi Nkumu Africa TV mon entier bolanda ezaka moko Nkumu Africa TV bo s'abonner bele. Nasenga na population, abonnez-vous na Nkumu Africa télévision kitoko welo wa ma vérité. Nkumu Africa TV bo s'abonner massivement ba balingara Serge bo s'abonner na Nkumu Africa TV. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Guilain le Bourgeois pour voir l'opposo. Pour vivre parce que pour avoir besoin ils ont place dans mon corps pour faire une benda beauté olingi benda benda beauté oza na poya ba bébé oza vraiment taille bien tibeleza malunga fuma cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades.